telle masturbation. Je montre que nous avons côté douche depuis à côté qui 1h du temps, 1h30, 2h. Et ce qui est pire, voilà, et puis na pose tout le monde que ok na maison mon roboé, bazote kaka bana popi ya basi, ok bande ko bakomi ko sombi moi si mon roboé soit disant ya robot soit disant ya popi. Pour que mon tout monde bala raté mais à trouver moyen de se satisfaire. Oui. Alors quand on usa la masturbation par exemple au bendi esprit, tout le monde ya mon tout monde akufa. Qu'est-ce qui peut se passer? On sait zali ki bande ko batika, on peut sinon te bazo benga basi ya butu pe ba boto na ndenge ya butu. Parce que lelo il fallait yo moi si mobile yo komi ko canaliser que moi si mo bo monner na rêve na yo. Que je peux même qui qui mobile bimisi yango pona illusion et fille wana onde ko mona. Donc c'est bitima iba que vous êtes déjà na famille de nuit na kati nous êtes déjà na moi si o bengi ya butu kati na yo pona ko ko sepsaka yo mambo wana. Ko kanga mobile na yo to ko kanga moi si na yo ezali mabe to ezali malamu. Non, ezali malamu. Oui, ezali malamu. Mukendi. Na biso ezali malamu. Et l'eau qu'on y a surtout au mutu à l'ukarana vie et à la yémoko faut protéger. Et mon qu'il mobile c'est on voit que vous êtes belé, vous avez biso au parleur, vous avez s'abonner massivement, topé baïnan basali en côté là juste na bas écran na utiliser à ta téléphone topé ordinateur na yo pour s'abonner, liker, telara ba émission na biso intégralité tout zongi vraiment. Chaque jour, on a un programme Nabiso en ligne na YouTube et puis à bientôt tu vas annoncer Bino. On a direct si quand va peut-être on va vraiment un échange Nabino mokil mobimba. Nenga kezalara to salango na lo lenge wana mais to sali effort to ko un peu ko matisa tango il y a émission ba ndeko mingi bazali ko déclarer que au parleur de monsieur Zali malamu Zali kitoko mais ngonge Zali mokie alors to za ko bâtir ya biso Zala, moke, tout ça pour bâtir yango pour que tout ça la mosala le lenge et sengelami. Le lo nazalinga mo côté d'émission to yambeli bino Deko Hassan Chibanda. Oyo azali invité na biso ya lelo to parler na likambo ya réaction na bino toujours to kendaka kolobela mai o bino bosenga biso to ko rampe ko répondre na ba question na bino mingi likambo ya sexe est-ce que ya mokili likambo ya sexe et moment mokili. Et ça ko senga que bande ko ba comprendre ba na ba facette ebele na émission au parleur bande ko bazali ko yoka mambo mingi que deko sera balé vierge malamu topé makila il y a vierge tango kitara et ça rapona li pamboli pona moto ya sala rango soki à côté qui na grande porte mais soki à côté na grande porte ma nini ko kempe ko suivre to lobela marambo moi mingi etel likambo sexe masturbation oyo kutu bande ko mususu so mona même ba bande ko ba comédien de comment kutu azo banza ki albi ke likambo masturbation na savon okoki obimana mo sinyo surtout ya mokili ba mso ba bimana ba Beyoncé na kati ya savon na kati ya masturbation ba mso ba bimana ba Shakira ba mso donc là vous en accès à obimana chirinyo so ningo ligi wana selo bande ko on va comprendre ça est-ce que l'esprit wana pétant ozo sala masturbation l'esprit ya moto zali ko benda yaka et bon bande ko ba bimana bato akufa sikoyo azota la film moko songolo tamso actrice wana to acteur wana akufa na ye mais ya koti na kati ya nini wana maini ko komela na vie za ba réponse borozwa awa nande ko chibanda oza pembe na biso mbote na yo mbote ndeko mukendi boni yo Mikolo Ebele ça nous a très bien vraiment Mikolo Ebele ba concentration ndeka to lo barge ko lokela bandeko bazana poser solution ba formule pour nous repérer ba solution pour nous repérer bango ba guérison na maladie bazana yango ba difficulté bazana yango et on mona sey bunga pour nous sala ko luka recherche kozana mabomba mi ko kolisa spiritualité ndenge za la kaka. Alors déjà est-ce que si j'ai bande ko ba vraiment mituna no lenge sengela mi est-ce que na ngambo na poso mona bozo banza que likambo ya sexe vraiment ils ont concerné moto nyonso. Oui, les cambouis sexe est concerné mon surtout. Mais les sexe, les net le baron, ils ont un avantage, ils ont un désavantage. Parce que sexe, ils ont le logo et simbi bon moyen batu. Il y a le moyen de blaquer na yango tende batu soit blaquer na yango na konga comment ko blaquer na sexe. Ils ont vraiment bon côté. Sexe, ils ont le logo simbi bon moyen mutu et protéger bon moyen bon mutu. Et baby sipe bon moyen mutu. Tant que yo moko tambo na ndenge ya bien te yo moko kina na ndenge ya mabe mais so kina na ndenge ya bien yo ngope kina na ndenge ya bien c'est ça
On a sexe. On a sexe. Alors, bande comme ça, banza qui que les rôle à libulu et si kawa piroki au timbo la pe bozui diamant au timbo li pe bozui libabe nengeni ni moto ko ko timbo la libulu wana akoka kozwa diamant to bana non bongo. Oui, libulu pour mutu a timbo la azwa diamant. Ezali tandis que l'air mutu okutani na mwasi o esengeli ya nzela na yo yope mobile esengeli ya nzela wana de esprit wana soki ekutani ezali esprit moko positif nde yango ekotombola mutu azwa diamant o aza na yango posa. Mais soki kotumbola place moko boye diamant ok koluka diamant peut-être esprit wana ezalaki esprit na yo te avec esprit négatif, il y a esprit positif. Aux diamants là, mais aux secondes choc. Au coup, on a quatre les boulots on a moi au bima. Exactement parce que quand un esprit ou azali, nzela morona yote. C'est-à-dire par exemple bandeko bazana kota bokoko pona bango fuka balinga pe basi ya côté bokoko pona bazana nzela moko to ndenge nini ya ko. Non, kolinga moi si équipé religion te. Donc moi c'est ali religion te. Les gens qui biso ba tout temps to moko linga ke ba bekele mo nzambe ba koma ba fan na biso ne to mi ko tcha ba loi wana. Mais le loke mutu peut-être roza le mutu boko ko bala no pe muta musulman. Roza no pe mutu ya Bouddha mais ki ba no pe mutu moko ya kaka. De ce que ko bala etali makambo wana te ko bala ezana lié moko te na makambo wana. Les gens de biso ba dirigeant biso nde ba guide ndé ngo tozo pese lo komo na kati ya mutu abatu. De ce que peut-être so ngana za mutu bokoko donc yo faut kaka mwasi wana o bala peka mutu bokoko. Donc moi na ngo yana ya religion musu c'est pour ça na religion musu so to yo kanati. On est allé parmi que babiloko yo ba cadrer bazo tia na kati ya mutu ya batu. Mais par là qui est kobala équipé au te mutu za la koto équipé mutu wana te. Le bon soki que yo tam susu au salara moi ba pratique moko boye na lolenge na bino mais par rapport à ce qu'on décoye pas zoami baza hotel c'est que ba pratique wana za la mabe mais nanda ko monte que vous ala ben dabi ka pas ko cancelo pe mabe yo so ko mon un peu aspect wana te. Oui, au monde aspect wana dans sens que ceux qui peut-être net singa na sala ba pratique nanga moi na no wadegi moi na il faut ba la maître spirituel. Non. Mais moi na so écouter une relation na yo amoni mo ka mon nga sérieux. Amoni on peut oui ils ont l'avantage na yé ayo opposante ngai ngapele na calculer na sali consultation na moni kiza oui ba bala na babale na bon. Et c'est qu'il faut na kangela moi na banzela bena kangelo ko mo faut ko bala ka mettre spiritualité on a ça la spiritualité il faut ça na mutu mo de spiritualité non net yo net ça marié bongo webi ki ça facilité moi si ako kapeka ko ndima ko vivre na bato ko la bino. Oui na kana biso ezali moi pas si pourquoi bato ba qualifier biso na ba genre mo ezali vraiment bien té. Bakalfia biso ki to za bandoki to sali banganga to bato to liaka bato. Donc somme d'approcher biso à moi on est ndenga no mono de loin mais là on approche vandi na yo pendant temps 2 3 4 5 on comprend que oui on peut ka mutu le roi normal mais on a esprit moko boye pouvoir mobo on nzamba pesa kati na pour na guérir bato. Et ça dit que pour na roboma bato. Mais ce que je sais la pratique na yo. Oui mais ça va pas. Mais oui, on se fait là parce qu'il y a un monde qui va pratiquer nous ça là qui est le lot qui poye pas à la bien pour bateau peut bazar malade il base à la paix bien. Oui. Donc pour na point na libala et ça na kosangana et ça on a problème mon côté concernant religion. Oui, selon analyse na kosangana on a lobi kosangana ezali na avantage et ezali na désavantage. Parce que par là qu'il y a un lobby qui peut-être mutu peut-être azaki mo sekane to benga na mo seka mutu azali na nu vierge na nu amona mobilité que na mutu amoni mobali. Donc c'est ça que mutu amoni na mobilité na mutu amoni mobali ce qui le mobali wana ni mutu amona ki atambusi conduite wana ti mobimba bazali na bénéfice kolekana na mutu amoni mobilité parce que mutu amoni mobali wana mutu atangisi makila mais bazali na eti bazali ezali na ba prière o basala pona ko garder nature wana ko zwa biko yi ba bénédiction wana parce que yo moni ka mobali liboso moni mais yo wana pe mutu abali yo
Mais le moment que muso amoni mobali ka wana pe mbala na bali me ba na souffrance. C'est ce qui ba yebi temps ko réfléchir ko senga pa nzambe te ko senga pa ba kokote ko ba pesa bango bénédiction wana. Eza na bénédiction makasi parce que muto na amoni mobali était peut-être ceux qui a ozano esprit ne on taper. Mais au déjà amoni mobali pe batangisi makila atambola mobali wana elongo. Pe ba misusu ke koma mabe misusu romona ke mutu azaki mwasi amoni mobali o po parce que là tout ça là déjà makambo oyo ya rapport sexuel donc c'est ce que ezarana eloko moko boye auto kabula rawana ezar spiritualité mudili karawana parce que là tout comme en temps que mobali abimisa maina ki mobali a perdre moi conscience pendant un temps moment moko boye a perdre moi si peut perdre on atteint un sentiment na so ba expliquer on muto ko expliquer on azala rater parce que le temps où l'esprit est azolongwa azokota kuna opazolongwa koto azokota koto on atteint un vide wana na esprit change nara le to sali beto sala ba change d'esprit ozomona le to sala change d'esprit wana pour parce que moi c'est bandaka mobali aye ko sukisa yango de le mobali sukisa donc esprit ya mobali ne dominera toujours ka esprit ya moi si c'est ça que ceux qui mobile moi si abimi na 10 mibali ay ba pe azotambula na 10 esprit o ya tambula ngo kati na ceux qui a sali temps de purification. Donc moi si o abima na mibali so abima na bango 10 donc ay ba ki atambula pe na 10 esprit o ye abima na bango déjà parmi ba ko mobali sikoyo o pa abima na basi 10 donc mobali o abimi na basi 10 mobali ya c'est ça on a expliqué mobali nde normalement un vrai homme c'est ce que moi si ne mutabandaka ko bimisa yango nde mobali ya ko sukisa c'est ce que mobali nde mutakitisela nde moi si pouvoir wana pas kitisela ke ba esprit wana zolan ya ke na yango siko parce que ceux qui peut-être bimi na 10 mibali wana bango nyos to wana baza ba astre na ote be baza bénéfice pour na yote yeba ko créer malheur mo be pa na yo de l'air okuta na mobali oyo za na eposa yeba ki choc wana nyonso to wana erozonga na moment wana beaucoup la difficulté. Alors bandeko bazo penser que choc ekozonga na mobali oyo liboso de verja moi si que des verja qui est à baliété et puis voilà bakabona do makambo nyonso ndeko moi c'est ko sala na vie na ye berrer tout ekozonga na ndeko mobali wana de verja liboso. Non, ezonga faux, ezonga na ndeko wana te. Parce que les gens qui ont sous auto bien le karma, ils allaient loko muda salongo na force na été. Car ma beau sala qui donc ma be oui ma be mo sala qui zongelio. Mais les gens bande comme susu bazo sala makambo wana na se ba sentiment na bango. Pour le lobby sur possibilité à rebat les amours passe. Peut-être au moins na kumbi na âge mo sengeli c'est ce qu'il faut asanine abimisa maïne qui mobali moi si pe et c'est qu'il faut goûter en mot parce que le lot qui aza qui moi si ne aïba qui naza moi si les gens ba sentiment et ba moi mi balé et rôle baté que oh né le quoi yandima qui bien bon bandimi ba mi balende oui et ça mutu morte o la muninga malédiction atiki la muninga non c'est ce que ba mi balé wana baza na ko batambol na ko bunga dans les sous vous allez tous les deux côtés il y a que moi quand on baby si bon mi bal baby ça ni bosco mobile oyo na na bimana moi cité mais quand c'est tu commences mon avec yo ça côté mingi mibali non ça c'est reproché dans les passés ton dernier te na ke non la présent parce que sur le big ndeko oyo na bimana mobile na moi cité que écoute est-ce qu'on a moi sur de bimana mobile parce que c'est que moi si on pas au tigre ndeko na ma bé no ba ndeka ba kosa la kabiso mibali yo no baby si mona donc na yo eza bongote parce que yo solo biki ndeko mobile baby si mwana siko bongo siko yo ndeko mwasi a baby si pe siko mwana mobile parce que mwana mobile na pe non abima na mobile ndé muto akenda kolinga mwasi yo ndé muto akenda kolinga yo lo mais eza ba réalité o eza le na monde oyo mwasi pas zolinga mobile eza ba réalité o lo to moli ke mwasi pas se pe na mobile wana a draguer petit ba ko linga na pe les ablo mobo eza les ba réalité les moments où très grave dans le monde faut avoir conscient dans le monde spirituel naie aïe bako se purifier njoto naie aïe bandeni na tambolela ki parce que surtout kenda ba preuve wana makambo wana ezali vraiment na sens moroté oyo de vierge qui moi si donc ezana sensité mambo naie la te ayo ezana sensité eko simbate ezana sensité so kike mwana bato ando kende na mwana bato ne ba mso mwana ba enlever mwana bato ayenda violer mwana bato na sens wana wana sibitima de karma de landa famille wana
parce que ça on a consentiment moko boye yani te parents là boye moi na biso violé moi na biso boye moi mais ce qui sentiment et moi na wana et joua qui na mobali na ye alinga qui apesi nzoto et c'est normal. Alors pour moi parenthèse même mingi abaka que de commencer ba enceinte ba kangi mo na mobali pour na yo koloba nini qui ne sens que ndeza la ba kangi mo na mobali entre moi c'est na mobali nani faut la que a baby via moninga un peu plus vite. Oui, entre bango mi balé. Bon, biso to pe ça tellement que mobile azali na pouvoir, disco to pe ça ma mi charge pas ya mobile. Mais peut-être gros appel moi si on peut me baby si jeune wana. A baby si pas nous on peut venir. Parce que soka il est qui mobile wana ndenga ba logique ba il est qui na ba boya qui na njoto na ye, mobile wana pa nga comme on a risque wana te o cheze. Donc bango nyoso bazande. Bango so wana ndenga mo. Voilà, alors on va continuer. Grand merci déjà à Bandeko Bazar Rolanda Bisso, un peu partout, tout le monde est Cocorico là depuis quelque part, Bazar Rolanda Bisso, pourquoi pas Bandeko Nyon sur Maman Nanosoki, Balanda Bisso, pourquoi pas Maman Bibi chez nous, pourquoi pas la belle femme dans le pays Bambote et Belena Ridimbia, chef-d'œuvre des beautés, pourquoi pas la femme aux longues jambes. Dans mon niveau, MC Tsongo, la Bissomoro tout pêche Bambote les couleurs d'origine, couple Diangituka, Moni Lengue Mobali Kitoko, Moni Soso, Namama Kitoko, la grande famille, tout pêche Bambote Belé, la Bisso, tous sont un peu Namama Bassiché parce que le lot, toujours le Belempe, le Camboyo est allé un peu sexe. Est-ce que des concernent en tant que côté spiritualité, pour ça, le rapport sexuel est à jour, tout pèse à la heure spécifique? Et c'est qu'il peut monter ça la topé ndeko faut pas ça la encore na butu topé na moi to ko un peu comprendre bande comme ça bazana pour un peu comprendre les cambo marambo ça un peu derrière sexe. Est-ce que rapport sexuel en étant comment rituellement spirituel et qui ne rappelle de peur pena bango mais sous sur ça la moto te comprendre. Oui, ils ont ba ko ça le rapport sexuel ils ont RT. Mais ils ont qui na condition moko so vous allez na purification et purification nini ozo sala oyo ko perfection na moment ko bimana moi cité bien ko toucher le remote bien ko bima libanda te vous allez na ba méditation muso pe na ba purification mususu ya le pe pour muto attendre dimension mo peut-être ba biso muso 3 jours ko bima libanda te ko lelo makila te ko za sala sika na moko pe concentrer maloba o pendant temps normal au mona maramuno kende liboso na moment na peut-être que temps njoto ya moi si ezasu netil moko te ki o sala yango. Parce que ngamoro mambotuni même ngamoro pe comme l'autre fois. Peut-être soki le net binando mon antenne de mission. Donc la kende ko bomba. Donc la bomba même pendant 14 jours sans que na lelo makila, sans que na lia nyama moko, sans que na kubimana mwasi. Donc na role pe bloko mwasi alambite. Donc c'est ce qu'il faut nazalaka toujours na mwana moya mobali yem do sela nga mama ya ti ya komela ya rouge na mwali panalier ti panda batana nga e okoka. Donc c'est que wana tan wana na makambo ngana ngene ko sala. Na ba contact ko ngana ko luka pona zwana batu wana. Donc sibitima il faut na ki manjoto moi si mais njoto moi c'est ça na RT. Ya obimanae. Donc comme ça alba que na journée té moi ezali mabe. Non, ezali ba sentiment o matara batu. Na oui kozana ko peut-être soit na maman sentiment na et affaire ngai. Donc là ko sala yango te parce que bah bien la journée robimana moi cité pendant la journée. C'est ça bêtise. C'est ce que moi madame pas problème. Non, des ali bêtises, c'est ça que yo robimana moi cité pendant la journée pourquoi? Parce que ngana pesi ba droit. Oh isenga que moi ça zoa yango. Parce que moi c'est ngana bimande par rapport à quoi? Erofrené nga ou erobebisa nga makambo ou osala netinene. Donc moi c'est na moko. Moi c'est nga moko. Non, non, bimane pourquoi? Et là, ma bête, moi, c'est dans la période d'inaïe, ma makila, on a le toucher. Éviter. On faut éviter pendant le moment. On a surtout qui m'a rembêté. On surtout là, on a embêté, m'a touché moi si on a été. On suspend une minute, on a enlevé biloko, moi c'est l'ambité. Parce que c'est la période de makila. Parce que tout ça, on a pro, makambo, on doit salaka, on a secret, on doit salaka. Donc c'est ça qui est place. On a ceux qui autant makila là, ça va. Mais ce autant makila, c'est normal. Donc le couple au bazar a équilibre, maîtrise à makambo, on a deux hôtels secondaires, problème il y a quand même déséquilibre. Mais yo bien on te que makambo ya rapport, oh yo bon ma balle belé. Le l'homme sous a bien un maître que ça les langues moi c'est n'anga qui m'a bien mobile n'anga zo qui m'a ngana betu, ben mobile n'anga boya ngai moi donc moi ça zo qui m'a ya boya ye. Par rapport que mobali a encore c'est ba sentiment moi cité mais le tout mon ils ont câble même ma balle belé na katia ba na ba commune et puis na ba divorce belé zo ça malelo le cambo rapport sexuel
Par là, c'est ce qu'il y a une fois l'air moutou, aux autres, lesquels bossent, aux autres, kolobate qui peut tirer bateau, doit comprendre le moro. Non. C'est ça qu'une fois l'air moutou, à baler déjà, dans mon on a y a payé ce droit, na y. Azali déjà na bénéfice, na y. Donc moi, ça, c'est moi, c'est officiellement, même na mis sur Bakoko, même na mis sur Nzambe, même na mis sur mes parents, même na mis sur tout le monde dans Mokili. Même na mis sur l'État, bah tu l'as vu sur Mokili, ouais, c'est. Ce que vous avez robang à coucher par rapport à quoi? Et vous faites nini? On sait ça ma bé, il faut les colocar. N'est-ce pas moi, est-ce que moi, c'est le tini? Et ça les mots, c'est le nini. Bon, moi, est-ce que les rôles, bon, est-ce que vous avez tous au babi, ma bas ne bandela, bah moi, ma cam la bonne, ils ont toujours une merveille. Est-ce que vous avez bien mon nom? Vous avez un tiré. Voilà, ingénieur Rick Massoura Lingara. Et en gros, un ingénieur Michael, donc, ici, quand vous avez les héroïnes d'avant, toujours comme un peu, il y a CG, toujours, il y a un peu les cababas sexe. Alors, est-ce que Moutou Sengeli osa la prière morosongolo avant au kende vraiment ko timbo la liboulou to après pe ko timbo la liboulou il faut pour ça la prière musu to ndenge te comprendre un peu toi tu comprends ça bande ko passer mon kendi vas-y ndenge ni toi tu comprends ça bande ko passer fa nda ko me satisfait bati mais au raisonner que donc il faut mettre ta prière toi tu comprends ça bande ko passer toko sumuka pe to luka ba malheur mo bo na ta bolingo na biso mukendi yo lingo bima na mwasi na yo fongi no sambela ni que on sambela là au purifier si quand non au purifier chambre au purifier beto mukendi est-ce que so yebi ki ba msu ba peut-être yo ki sogi au bali officiellement te bo sala ekobola bolongo li bilamba wana les gens esprit mo côté ou azali positif aux alawana. Donc tout l'esprit va circuler dans l'esprit négatif. Parce que bozo yibana. Bozo yibana. Parce que yo osambela nini pour ranger nini place wana. Parce que so kike ngana bali mwasi nanga déjà bon. Donc la pesi tout na sengi da panza metindela nga mwasi na moni mwasi wana na bali. Na moi pe que tozane destin mort otambola be bien. Parce que le revenu où il y a beaucoup de gens qui ont moi c'est direct. Donc il faut que vous sachiez bien nous mettez purifier place wana qui m'a bé non. OK, déjà va mentir. Donc les Européens ça passe na bande. Les Européens ça bande ko passe. Parce qu'on dit ça la prière ni une place wana. On ça la prière ba bol pe ba mon père on ça pe ma mon père les ali. Ah on m'a dit que ça va mentir. Comme ça non m'a bé il a non été qui physique et comme ça non m'a besoin de la pensée. Akatsa makanisa mutu. Nena yiba mukindi na yiba mba morote donc e bando na apona yiba mukindi fona sa non ndeni téléphone na chon el nini asali bobe de la même madame na porter dans masum ata na raté ko yiba yango ya dans masum pour na mauvaise intention devant yo même dans l'état le roquet ba mon acte sali wana yango sagi ya mabe yango même dans l'état acte oyo so affiché pas batu. Voilà, alors le Likambouana, il y a conseil juste pour tout un peu parenthèse, que Bandeko, au Abala, Azali n'a plein droit, Azali libre na nyos, surtout que tu retenir en. Oui, Moutou Abali, Moukendi, Azali libre na moi sinaye. Sur balité là, sur balité, ou on a comme kata prière pour parce que oh qui tenait malédiction sur plus 4 now. Parce qu'il n'y a ni bénéfice devant Nzambe, devant Bakoko, devant mes parents, devant tout le monde. Exact. Parce que moi c'est peut-être femme mariée, jusqu'au célibataire, femme mariée, jusqu'au prière ni ça. Pour les alliés, la réalité, on est alliés, même n'importe où, même il y a au moins des jeunes, moi na femme mariée. Jusqu'au prière ni ça. Jusqu'au mettre bon au ça, la prière ni mettre mon ça. Ce que c'est dessiné bouzo banaye ou on faut le mettre spiritualité mo a purifier na pesi makambo c'est purifier pour atika mbamo makambo na aluka moi sinaye abala le lo ba te bele ba faire souffrir pour na makambo itali sexe mo kendi zomona ba ba souffrir makasi le même le ba te so bala ni lelo mais lobi na bango e comme souffrance depuis ka ba bala na souffrance c'est mati parce que mutu ayebaki passer na été ko purifier passer na été mutu pa yebeko ko ranger futur na été so une fois mutu arranger passer na ye abongisi futur na ye nzela okende eza toujours pur yana bandeko basi msusu ba osala buzoba bandeko mibali pe ba osala buzoba mais les grands nzamba pambola zuma eloko moko ya muke subitement bala moko ke ko bala
abali moto dans la salité il mo pas dans la salité et ça lui foule bon mon abonné ndeni ote bana linga moi suma munange beba abota raté azala nini te famille mabe faut que na divorce ata bokene divorce yo mo dans la salité moi ça dans la salité pour salité ça la côté moko te pe ko bébé samba mo côté moko parce que so to te foule elle foule les até pour foule o kena na elle wana do sikimbo ko no fait comme foule bato belé bazo souffrir makasi mukende ndeza ki robunga ben finance bato belé za ko kangama parce que au mona mutu akomi ko boya eloko o ezali vrai mutu akomi ko boya ngo mona ngo loko ezali faux lelo bande ko belé ba négliger ki ba kodi lelo bande ko belé ba négliger ki biloko euti na ancestral na bango mais lelo souffrance c'est comme les bango parce que kodi ane ezali peut-être yonde au sauver ezali ko na famille mais bino bokati lié wana ya kodi lelo ya souffrance makasi bande ko belé ba souffrir même na poto même na Kisasa même partout dans le monde mais mingi souffrance totalité souffrance eza koye ba discipline ya vite koye beloko ezali victoire na yote yo vivre na illusion doit peut-être illusion moko pasteur moko il sait que moko boyo mon on le croit vrai non c'est ça que Kodia ezali très important na vie ya bato. Voilà, alors tout côté un peu na nini on a tout zongi un peu sur la likamutali masturbation je mona que ndeko akoti douche depuis akota ki 1h du temps 1h30 2h et ce qui est peur voilà et puis na poto tout comme mona que OK na maison moko boye bazote kaka bana popi ya basi OK bandeko bakomi ko sombi moi si moko boye soit disant ya robot soit disant ya popi pour que mutu moko bala raté mais à trouver moyen de se satisfaire. Oui. Alors quand on usa la masturbation par exemple au bendi esprit tout ba non ya mutu moko akufa qu'est-ce qui peut se passer? Oui, ndeko mukindi place on a biso ndengo lobi wana so le lo bandeko belé peut-être ba ngo sala bongo ba acte wana eza le lo bandeko belé pe ya basi bazo ba retraiter njoto na bango te vraiment par là qui est c'est que au mona que moi si a mona ko mobile azo ko kisa ba posa na yete mais moi si peut-être azali malade mo katina ye ozo détruire ba sentiment na ye o ko yoka yango le fond mobile comme attendre tina niveau moko boye yo mo par là ba mibali mso mo mela ba kisa ba force contre ya basi zo mona mais eza mabe makasi de ki ndeko vomé les gars moi si oyo azana niveau na yo parce que o sala marambo wana te wana yelo mo ngana na pesa place wana kasi masturbation comme mutu azo benda azana kati ya nini wana azobima na basi nyonso oyo azomona na mokili na mutu na ye akobima na Shakira akobima na Beyoncé tout ça qu'est-ce qu'on peut dire contexte moko peso salema ya deux esprits yo yebité par exemple na Zukanet Space exemple moko Shakira par exemple yazana e musika esika fandi tamsuna libala na ye na mais mutu mo bazo bouleye azosala ne mabe. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez un peu le côté spirituel, conseil ni recouper ça un peu na bato basala ba pratique. Donc mais conseil zali ki bande ko batika on peut sinon te bazo benga basi ya butu pe ba boto na ndenge ya butu. Parce que lelo il fallait yo moi si mobile yo komi ko canaliser que moi si mo bo mona na rêve na yo. Pe o zupe mai no ki mobile obimisi yango pona illusion ya fi wana onde ko mona. Donc si bitima iba ki oze déjà na femme de nuit na kati oze déjà na moi si o benga ya butu kati na yo pona ko c'est ça quand même le son monde c'est là une fois et comme deux fois trois fois faut comprendre déjà fi on a déjà quatre na yo donc moi si on a déjà quatre na yo dès que comme quoi activer une salaire en même temps au salaire on trois fois la journée deux fois la journée on va sur salaire au septième tout mais ils allaient pas mabe makasi et c'est au porter famille moro boy oyo yebi en monter na vie na mobimba puis le logo on appelle le lo ndeba misuba mo la kende msuba biki banda na sala ma na avancer raté banda na ko tia ba document na misala bazwanga na misala te atana bandi ko sa eloko nini atana komi na 90% fona zongo na 0% parce que eza ba biloko wana o ya na kati ya mutu ya ile wande ko sala yango consciemment o sala yango conscient et comme scope libala oyo bali na butu ozo ba ngote bikinga na makala na mwasi na ngai donc yo pas na yo robima souci na biso ke olinga mwasi o salongo na njela ya mwasi te yo po boulot na so zongi boulot surtout bande kuna biso ya poto mingi bazana ba femme de nuit na ba mari de nuit nini de quoi ça ya biso surtout bande kuna biso ya poto mingi bazana na femme de nuit na mari de nuit na sens nini que basito mi bali bazate to ndenge
moi si comme komi sepsala yemoko mobali pas comme komi sepsala yemoko donc ba créer ba biloko wana par là parce que pourquoi au moins que tant au mobile a ozonga na ndaku akoza na mwasi tant na mwasa ke musala tant pe mwasa koza na ko posa mobali mobali wana pe ke musala parce ba tant vide wana net minti wana na poto ba fi ba le karaté ba twazaka mingi te na ba moyo wana et que ceux qui peut-être ndeko ata image mo sentiment ne il osana parce que comme il est habitude subitement malamment au monde et manifester maman moi aussi à boutou a remis que vous êtes na ba rêve et comme il fait abimisa on a savoir ben bimisa sous na ba fort mais moi était mais il y a là les pénals sensibles na ka ça la on peut bimi pe a trouver ben normal qui a sous colline ma habité que azobota na tamoro boy ozobota ma ya boutou et on moni que mingi yepson de ngwa benga même na poto taka ni ba kuma na niveau yi na mwasi na ye ba tia lokola ba oreiller na katikati de ce que so ba tonga mire na brique mais ba tonga déjà mire na mbetu na bango de ce que moi ça comme mbala ngola la hello moi ça ngola la hello wana de ce que quatre na bino déjà femme de nuit na mari de nuit ba mi la ko circuler makasi bolingo so bino bon c'est que poto zo ba pelle poto donc ce qui na poto ba benga 10 fois rose même so ba pelle ya bolingo zo ta 8 fois. Mais ce qui n'a pas vérification, le monde a respect moi ma base derrière bango, au moins moi ma base. Mais là pour vous soit là où c'est ma cambouana, même là tout ça l'émission bah au bah hollandais, on va comprendre que mon nom est vrai. Peut-être bah ma maître me souper bazo chichoter, mais ce qui majorité même dans votre même à 90% la poto, bazan va femme de nuit va mari de nuit. Et ça bah tu me sous bah blocage bah financement la bango ikangami cause ya femme de nuit mari de nuit. Et ça bah tu me sous au monde à ça le la moto à ça la tête. Azo vivre le quoi la doit vivre te banda qui n'a pas sur 30 à 40 ans attendre qui te numéro te le pan ou yezana qui ça même na poto ane lo morote parce que ba tant moment où mondela à gérer la bango kuna ils ont ndenge moko na bisote bisote zana ba d'autres na bisote to travailler ka ndé pas na d'autres à travailler ndé pas s'organiser vie na e pe à gérer mon kilinae koto na bango do aibi qui est au travail ou aibi qui est en kuta na moi sine mais ça n'a pas tout mususu bazana miki lwana mukendi bakuta na bono la kana mwasi ne na weekend ya na weekend ba mona ni na moyi ba mona ni mais trop boulot parce que bisanga na nzamba sali temps moment il faut moi ça na mobile parce que pour sa vitamine mo na katsa mutu to bimisa pe bekelam ba remplacer pe biso na mokele parce que bino to zo attend na tête ce que comme bimisa ngo na c'est aux moi si aboutos au côté aux mobile et aboutos au côté. Voilà, tout comme on a souka émission Nabiso qui vraiment un temps de réflexion, d'analyse, il y a un peu marambo itali sexe, ils allaient un peu et bomi mon kili sexe et keli mon kili de Torokyo lo bayango bongo sinani ne tungeka peto zo ba réponse bien na biso na mabobele matuno mingi na ndeko chibanda pona koyano na mituna mais question mo pe déjà on a surtout na un peu moi mikolo ba kokanga mobali na yo to kokanga mwasi na yo ezali mabeto ezali malamu non ezali malamu oui ezali malamu mukendi na biso ezali malamu eloko nyonso tu oyo mutu alukaka na vie ezala ya ye moko faut protéger kokanga mobali eza mabete kokanga pe mwasi eza mabete et comme mabe peut-être na beki wana mwasi mukendi mais zo kende bakangela nga ye kaka pa boya na mukendi pona prouver mukendi wande ko mabe mais tango lingaki ngona ki na nzelo lingaki na normalité non oya ya bongo eza vrai mais ce qu'on a zo bon na sens ni tout tambula na mukendi ben ebi mukendi bima kuna mais moi c'était maza ki to nga na sepela na ye na mi ko draguer pour ne pas mettre spirituel de mo akangela nga ye baboya na mukendi wande ezali faux mais so zali neti nga na bala mwasi na ngai boye na nini na ndako so na moni bolingo nga na ye komi ko kita do fona sala eloko moko boye ezongisa bolingo nga na ye likolo ndenge ezalaki ye pas aller pe capable so moni ki mobali na nga zo linga nga so bien te faut se pratiquer loko moko boye pas zongisa nga la dimension ndenge nga na zala na ye mais oui parce que vi ba papé belé ba linga ta msusu moi mutu moko boye tout ça ba neko ko embrier libanda tout ça tout mi tchénet na pona yo peut-être na bi ko sala roté mais par exemple ba o ba tombaka na piège wana mikolo wana libanda kuna ko mozala un peu embrier parce que yo rolinga neta ya bongo maman ki ndakanga yo pour que kuna libanda otika mais oui à protéger mon hein mais oui faut protéger mon hein mukendi so la protéger mon tena na protéger les gens
Les seules solutions, les seules mailles, les nez, les ponts, zamba pesi biso basa, jouana poto aider bande quoi. Mais son de golo est pas n'angati papa to randa mon mobile n'angato boti de abana 5, mais en a fille mo agomba baby saye mutu, na lingi abosa na fille wana. Non ça là, carrément. Donc carrément au côté mon balamo. Oui, soit dans la donc fidélité. Donc soit qui papa na dans la poste qui a zo deuxième femme avant ça moi si na yena ndako a solo lo na ye a expliquer de moi si na ya pesa autorisation a no bala moi si mususu. Soit ça li bon te pona yo ils ont vraiment permis. Ils ont permis fa kangaye bolingwane zongila ye moko mukini. Trop minasuka, tu comme minasuka, contact dans ce que ça m'appelle, tu vois comment au Cabona. Oui, contact d'aller plus 243 81 47 00 166 plus 243 81 47 00 166. Merci mingi Zaki ndeko Chibanda meki un peu coupé ça yano. Conseil ça c'est mon corps. Ndeko za marié, ndeko zalina molongo na yo, fidélité. Il est qui sur fidélité, ils allaient vraiment mal pour que vous avez la même morale beaucoup camper pour avancer. Merci d'ailleurs de répondre à l'invitation à Bisso. Tout ça, qui continuer sous prochainement le format tout fond qui n'a pas embêté sexe, c'était les bolingo yabatu. Surtout Mikolo bande ko bazar autour na ba question mingi. Est-ce que na kanga papa, est-ce que na kanga maman, mais oui, ils allaient permis personne ne va nous quitter. Ba église ba bima sumu, ils allaient sumu mais les abilo remis ça tout ba protéger on na mukili mukendi. Nous avons Elohim Iboabi qui travaille dans Mukendi Kitoko. Donc, il faut pas que Mukendi pour Mukendi bouger ta zalana yé. Il y a un conseil. Oh, mais on a des offres. Il y a un conseil. Ils ont Moussala. Ils ont Mukendi. Ils ont Moussala. Ils ont Mouassi. Ils ont Mbongo pour protéger rien. So bilo qu'on a mis ça tout, na marche na yo ezate aux ala mal à l'aise. Rose en Mbongo est belé, Rose en Mouassi, mais sur ma botte ezate aux ala bien. Rose en Mouassi. On a bana, mais son moussa les a été aux alapes à l'hésiter. Vous voyez, le biloko tout on a surtout na tengo misa tout on a essayé la mutu fois protéger. Donc so moni qui na force mo correcté. Le faut que force mo bo e se connaît yo pour parce que ça ni au protéger biloko. Parce que les na personne de na biso moyi. Et nani elo à travers mo qui na futa ke bien mo qui na respecter raye mo qui na pesa ke ba valeur na ye. Parce que si bitima boye peut-être mo qui na yo ka ke loko mo boye elingi e baby ça y est confiance y na Elohim. Oh ça là. Soit bien qu'il y a un pardon peut-être très beau, on manipuler puis ressemble au moi ça. Mais bien le roi n'est tombé mingi même dans le ministère que mon toi détourner bambon aller bambon belé. Mais on est ça conseiller ma ben. Non, ils ont conseillé ma bête. Ils ont protéger et l'eau qu'on a yé. Mon toi lié bambon on marqué location ma rambo bien que non oui, c'est ça que yo peut chef. Donc on moni qui travaille à zoyi ba yo trop. Mais il faut pas se pratiquer pour passer travailler à quoi il va porter. Et là, on bien dans magasin na ville, absinga mettre, faut ça ngelo mo bo so comme denga zo lo na mutema wane ça nini. Et les mahe azana volonté makasi wana te. Moi c'est muta protéger maman bo mengona donc mutuma ko yana esprit n'a pas ko ta yiba na yiba. Te na yiba on ermo. Na yiba on ermo. Si ba longo la pa ko tabelo ko wana za li souci. Donc bête vous savez pas. C'est biloko wana. C'est biloko on va protéger ngamo ke ya mabete. Pour protéger l'eau au ligne, ils ont ma bête. Pour bakangara l'eau au ligne. Jusque l'eau au ligne, tu au kangango comme. Merci. Tu revois dans le prochain numéro pour nous continuer ma rambo et ça somme. Et ça somme mon amour d'azo détourner bambon de ça va façon tout le monde en mambo mais bazolo l'a été mais prochainement ce que tu remets est-ce que ma solo ndengeni ni pesco ba chef faut va réagir par rapport soit disant ceux qui peuvent battre bakangayo ndengeni no récupérer au sala grand merci na bino sur bonne biso s'abonner massivement la grande équipe il y a haut-parleur topé si baronio sur un côté belé la prise de Zaki radio Zaki wana pour tous qui assisté na fidèle tous qui assisté na Wilson Madaumba tous qui assisté na Elohim Gelesi tous qui assisté na bino au botal rappel biso topé si bino mambo tebele sans bino trop zalaté na bino aussi la ni peut te écouter le prochain numéro avec le même plaisir bye bye.